Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Donc ça se passe très bien et je voulais dire merci na famille Botanios. Donc on a un message na Bino suite au dernier film de Sœur Rivale. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre soutien. J'ai vraiment vu que Bonzili Moussala Nangai et je suis très touchée, mais remerciement à mon Néné Penza. Il faut trouver ça maman belle vie quand dit parce que Yéné Moutou a coaché le département Nyons. Donc voilà. Voilà. Salut. Bonjour. Balandinho soya BBC Mpoi TV. Bonjour Nabino. Bonsoir et si qu'ils ont mis les binos partout dans le monde. Alors les autres les 18 décembre. Nous nyonso bazo fêter anniversaire, joyeux anniversaire Nabino nyonso. Joyeux Noël Nabino. Balandinho soya BBC Mpoi TV. Voilà. La grande famille Kota aimé partager. Ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça vraiment biso bien. Kozala na douté, yo s'abonner, activer cloche et notification. Zo kiti na yo vanda, kanga déjà place na yo parce que ko sutuka na ba vérité moko boyo oyo oyebaki na oto zaki na de bungi oyebaki te mais ko ba bon. Voilà, je crois la grande famille vous a bien. Famille Libota, shalom. Depuis Shalom, bonjour, bonsoir, joyeux Noël, Dinachou, la Chine, on est ensemble, joyeux Noël, Nabino, on est ensemble. Voilà. Je crois la grande famille Bomoni, remerciement Nabino. Il y a Linda, ou Apesi Bino, Apesi Biso, famille Libota, merci. Vous savez, ça fait plaisir, il y a comme on a Osali Moussala, Batu Bandimi Moussala Nayo, Batu ba applaudir Moussala Nayo. Alors, on a signe à reconnaissance, nazo répété, je crois pour moni. Divina, ex Linda, Apesi famille Botanio Soba, merci. Yako yambaye, yako encouragé, yako ndima musala nae. Et à la fin des comptes à l'obi, mutuya yako pesa merci. Eza Poutine. Ah oui. Tout ça qu'on a besoin de reconnaissance. Parce que bisonyo sotoyebi que Poutine a risqué. Poutine a ndima ki azala insulté pour na obenda linda pembeni nae. Poutine andimaki ba insulte nyonso andimaki oyekoya eya mais a sauvé tala ya mwana. Il faut tout le bayango. Ya koleka wana ezate c'est juste le travail. Po après Poutine ko benga linda ba porte belé fungwami. Lokwa basaki basi ba kangeli bango ba porte belé basi ba bengi bana wana te mais Poutine elle avait osé. Et na simawana, c'est-à-dire que non Poutine a bouki ba porte na nyoso ba kangaki, a bouki ango. Alors Linda il faut zaka toujours reconnaissant, toujours obligé été mais ayebi moko parce que azolo bango na ba page na nyoso, il y a ba plateforme na nyoso ya réseaux sociaux. Alors famille Libota boyoki ba merci na bino, ba remerciement na bino ya Linda de la part ya Linda na Poutine na biso. Alors biso tozana pona musala eloko mususu ezate biso futilité les karaté biso on est plus focus na musala ya Poutine, on est plus focus na ba film, on est plus focus na ba terre,
oyo bazo accompagner vision ya Poutine. Ah oui, ya oleka wana ezate. Ya koleka wana ezate. Mutu nyonso akozala pembeni ya belle vie. Mutu nyonso akorespecte belle vie. Mutu nyonso ako accompagner vision ya musala na ye. Biso pe tokolinga ye. Comme pour dire que non, tolinga te mutu aya ko emmerder Poutine, tolinga te bato oyo mitu ezo sala te baya ko emmerder Poutine. Wana esima te eleka te. Vi que non, Poutine aza wana te pona ba futilité, Poutine aza wana te pona ba matalana, Poutine aza wana pona ko sauver communauté, pona ko révéler ba makambo, pona ko lancer message, pona ko apporter quelque chose dans la vie à bato. Alors mutu bongo tozana besoin ya bato ya matalana, bato moko ya ba réfléchissaka mitu na se makolo likolo pembeni na été. Alors, Linda P, elle fait partir. Il y a mutu o azo accompagner pe vision. Il y a maman biso yepe à côté. Et il pas en association musala na. Alors, bref, c'était au moins ça na kangi parenthèse wana. Alors, la grande famille, je crois titre na biso bomoni. Photo ya miniature na biso pe bomoni. Et nzambi na ngai, nazo yebate na obandela wapi na osuka wapi. Bino bo aimer pour partager. Vous avez déjeuné, non? Je crois la grande famille aussi ça qui filme na biso ya My Brother totala ki making of totali nyonso ici balance là ki biso lobby présentation ya ba artiste oyo ba ko jouer lelo na film otokotala lelo oyo eza leçon morale bomoni déjà ba acteur o baza na kati non mon ngo ndire film moko pardon amoni ba table ronde kuna, c'est-à-dire que nous makambo ezali la film oyo ya les soboral to moni ba acteur ba actrice o bazana kati tozo mona Davina, c'est comme si Davina oza principal adono et pas belle vie principal azala bon côté to ti kota la My Brother awa to moni kuna grâce à joie qui principal boko milanga kuna Tegra a joie qui principal boko milanga kuna Omari oyo ke kotikela mwana batu kuna. Donc c'est-à-dire que non chez Belleville a focusaka na mutu moko te a pesaka batu presque 4-5 charges ya principal bo lekate les écritures les écritures bo lekate bo ta mutu to donc boza confuse ya koloba principal azanani Tegra zaki principal, ce toloba ke non Tegra zaki principal, ton dima. Grâce Luzolo a l'Elisa ki biso. Tegra a l'Elisa ki biso. Non eba te pona ngai. Eza Tegra na grâce. Parce que My Brother wana déjà ezalaki nani? Ezalaki nani grâce Luzolo. Grâce Luzolo azaki mwana ya grâce ya nani ya Belleville en même temps Brada. Et Poutine, Poutine, qui a biso mawako, j'essaie avancé. Betaka bakalki wendeni. To réfléchir. Hey, Poutine. Kamata ba bisou maman ici kozali, nzamba continue na ko batela yo. Joyeux Noël maman. Umela. Onyo sezo lekeza nango ka ba intimidation, onyo sezo lekeza bazala nango mike. Eloko ite. Batu bango moko bazo sambrier. Bola kisa batu musala bo éduquer masse mais bino bo balukaka na ba makambo moko boy donc na potopoto bangulu penzo yoka bangulu ne bakotaka na potopoto ndi makambo tozomona. Alors bref, Poutine d'un ba gros bisous ici que zomelio ba joyeux Noël maman umela ticket nzambe na biso a continuer toujours na peso makasi a continuer toujours na ko bombo na kati ya makila na ye a continuer na ko kweisa banguna na yo bakweya koyaka ne ba okweya wana me ba ondi makate. Voilà. La grande famille et comme il lisusu ke non na tshela nga photo ya bandeko ya ndeko moko te mama Kongo wana parce que ye pardon yeso ko meki ocha photo na ya o mona kaka chaîne na yo ba bloquer yango wana ba tout bandeko Tolanda, mon titre na biso $1000. Wana benzo. $1000 ni mama Kongo. Jiba loba so oyebi ko za meilleur, za la meilleur.
Non, la caméra, ils ont primé pour combattre le chèque. C'est le chèque, ils ont primé, ils ont le chèque. Exactement. Pour ceux qui ont combattu dans moi, puis dans l'année, on a plus de millions de films. Mais si dans l'année, on a 100 films. Dès qu'on a 1 million, on a 100 films. Si on a 100 films, on les croit, on a 100 films, on les bêtes. Comment on dit ça? Bon, on a une famille, on a dit ça la belle vie, on a ma belle vie. Parce que beaucoup de gens, dans le baranaïe, au film arrêté, na film arrêté, na expliquer rien, na état, ça rappelle. Non, il y a. Donc c'est belle vie qui est tout, qui est derrière. Mais ça m'a dit $400. À Tinelma, Mama Congo, à notre maman, à Tinelma, Congo, $1000. On a belle vie. $1000 à Tinelma, Congo. J'ai pas le bain. So, il dit que ça meilleur. La grande famille, vous aimez vous partager, tout niata. Vous aimez vous partager, tout niata. La grande famille, Manike va payer ça qui est combien? $400. Mama Congo va payer $1000. C'est grave. Mon inga maman BBC n'a pas toujours que non, n'a à côté les mêmes anti-valeurs. Ce qui le coûte est na combat belle vie tout y pour faire réfléchir bateau. $400 na $1000. Maintenant je me demande. Tango benani Poutine qui n'est qu'au chambon bazaki na ye. Ou encore ba facture ce qui a manigam ce qui a Western Union ce qui a ba MP ça na bino bosa la kawana. Rapport et qui n'est pas bango. Non, nazo tuna to tuna na poto to koma na peut-être na réponse. Ya koloba ke non Poutine a tindaki $400 a tindaki pe $1000. Lorsque Poutine a tindaki $400, lorsque Poutine a tindaki $1000, aïe pas na bango et puis bango ke non, j'ai envoyé $400 à Manike et $1000 et pas maman na biso mususuana. Si n'est bon to koloba parce que azo loba avec assurance. Ce qu'on a na lobi boy. Ngana lobi boy. Bango ba lobi ke non Poutine azo pisa bango bongo po azo bundisa nani, azo bundisa Silauka. Silauka ya tourna ba film 100 par mois, Poutine ya tourna ka 1000 to boité. Poutine a tourna ka pour tourner à 2000 par mois, ils a problème c'est son travail parce que inspiration est la liwana. Ils a les comme inspiration. Je ne pense pas que non ce qui inspiration ils allaient quitter. Alinga ba tourner ninga tourner wana ba film tout ça ka bilo kwa roliate. Oye bakate que non inspiration ou encore ce qui nzambe azo révéler au makambu. Ce que ozo bomba ngo ko zo ba retour, il faut longolango. Boye ba ngote. Boye ba ngote. Pour votre information, Poutine ninga zana azo ka inspiration et ou takapenze panzambe. Ce qui azo bomba ngo ko zo ba retour nango. Il faut bimisa. Nous avons utilisé il faut bimisa inspiration non soit cause message non soit cause il faut bimisa ce qui a zo bomba ngo ko étouffé bino il faut que to banda ya ko loba biloko mususu to banda révéler bino ba makambo mususu ce qui a tourné rami c'est par rapport à que non azo inspiration Poutine a zoa ka inspiration maman top déjà ça y est qui bino juste ka libanda boy to vandika boy mon pépé bandeke inspiration qui dit c'est ça le quoi ba prophète lorsque message est il faut discerner message wana tant on discerner message wana ce que ça message mon quoi yebi ke non et ko betisa batu mitema et ko betisa batu mitu et ko kabola batu il faut yeba façon ko lobela yango. Ce qui est un message au ekiti et lobi que non il faut partager ngo bana nzambe ba yeba déjà position ezabo a bomba ngote a bomba ngote how are you okay ozo landa la grande famille bolimbisa mona kanda baza na vacances déjà kola la tiba 9h voilà. Close the door. Voilà. Bozolanda la grande famille. Bosalango eza moquerie ou bien eza mboa qui la inspiration. Botala ba prophète. Ce qui osa muto sambela ko ke ozala ke non oladi bozu message. So oza na don ya prophétie.
soki message eye na ndoto oyoka pe ndenge eko vibre yo penza ya ke non oyo eza message ya mutu tel il faut pesa ye soki obombi ekelika momoko mabe ekomeli mutu wana retour wana ezo epa mutu oyo nzambe deja alobelaki yo kebisa ndeko. Moi je trouve ngai ndenge na réalisa ndenge na mona Poutine na ba inspiration na ye akyo bomba ngoto tango ezokita il faut mba moko akoma tango ezokita il faut mba moko akoma ki motema mabe yango ya nini. Bon, comparer Poutine na Silauka, bon comparer était pour Silauka ye moko déjà andima Poutine. Est-ce que pourquoi bolinga koya ko balola makamba? Pourquoi boya ko balola? La grande famille bo aimer bo partager. Et ça likambo ya $400 na $1000. Et ça likambo ya $400 na $1000 ba pesi manike $400 ba pesi maman na biso koto $1000. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ce qui bino bolobi ke non apesi mama wana $1000. Nga kutu mama wana dalandaka na nga ete. Atindela nga copyright moko na video na émission nga moko depuis wana na landaka na nga ete. Et juste quand ni tout monde akaba séquence mais ana moni batindeli nga soki alobaki nini kuna esali ke non les abakwiti baya koloba ke non nani Poutine apesi $1000. Vous êtes sûr? Bino boki ko réfléchir te. Na bino moko penza boki ko réfléchir te. Ya koloba ke non, Bijou la reine. Kabasele. Ba chroniqueur nyonso ya mibali o bazaka pembeni ya Poutine. Ba pesa Poutine maelite. Bino bokanisi Poutine akoki ko se confier na moment oyo, na minute et pas konifwati. Akoki ko se connecter ou encore akoki ko se confier pardon et pas youtubeur ou youtubeuse moko avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux na kombo na ye tout autour à kombo na ye hein boza sûr bani ko to solo la ka bongo to solo la bongo na olinga na faire réfléchir bato pour lorsque ba ko yebisa bino ke no apesa ki $400 apesa ki $1000 mutu loko amna no manike mutu loko na no manike Fali pour pas matisi pas amatisi ake na poto. Asilisi azongi na kini abalukela ki fali. Non, to solo la. To solo la. Abalukela ki fali. Aye kozonga na poto susu na héritier Watanabe. Donc ba je moko bo tali bo bi comme pour dire que non so ino bina loba bien. C'est-à-dire que non nani mani ke Tokyo loba ke non azana e kamelo akoki lelo a changera na ba couleur. Est-ce que Poutine azana air? Et okende ko se confier na mutu lokwa manike. Lelo a komi susu fali po na munoko na e. C'est juste non kitisa manike te, non bimisaka image ya manike comment est-ce qu'elle fonctionne sur les réseaux sociaux to yebi nenga raison a fonctionnaka. Alors Poutine akoki jamais kutu po na nga. Via la réalité nous faisons les cas sur les réseaux sociaux. Poutine a requis qu'on se confie. Et Poutine, pour votre information, Poutine a besoin. Il y a que non, batuba bundelaye, batuba fingele batute. Non lo bango parce que na yebi. Bon ça la promotion ba film oui. Bon ta la nani, bon focus sur Belleville Télévision oui. Et non pas tout le monde. Oh, elle oublie la Bellevue. Vous avez droit à finir à battre. Attention, tu as manike, manike, ko bima ya manike. Et ça qui par rapport et ba ki ba finir la ki mwana na ye. Abimi. Na ko bima wana pomba Bellevue ekoti. Ce qui Bellevue a payé manike $400. Bino boloba ke no aze lo côté. Dernièrement, na oyebisa bino, nazo ki intimidation ya bato Silauka. Na ba insulte na bango, ba finga Bellevue mabe, ba finga nga mabe pour votre information. Na ba maloba na bango, Bellevue elle a rien. Elle a rien. Ka bino ne bozo ba ke non, elle a rien. Maintenant comment est-ce que bozo ba don ba $400 ba $1000 ake opesa bato? Ya zana ne lokote. Bino bo ebite que non Bellevue a ne lokote. Bino moko bozo confirmer ngo que non, elle a rien.
siko $400 euti wapi $1000 euti wapi siko soki bambongo wana apesi bango soit disant que non baya kofingela ye bato baya kofingele peut-être soki sila ndenge bino moko bokende na makambo bandeko bitumbo eza ya bafilme ko botika koambrie batu lelo biso tozobanda na filme na biso sika leçon morale problème nini boke kolia so ba mikate ya mikate soki basubeli yango ba filme moko lokwa ba gag boni boye ba filme moko terre à terre monde lelo ndenge zo évoluer bo mona ngote po bo éduquer mas monde lelo bo mona ngote ndenge zo kene botala filme na biso ya my brother eza ba makambo moko bo eza la in na cesse bato bayebi te boyebi combien ya banana lokwa ba grâce na ba souffrir grâce à souffrir mama na ya botie metala ndenge ya nyokoli mama na zo ba ke osenga mama na yo ke osenga mama na yo mbongo ya minerval mais yende mama na ya botaki botala degré botala niveau ya motema pasi ya lorsque moi c'est ba viola bo memela bato ba gag soki ba gag ngalo balango ba film mo kaka ya koswana koganga koswana c'est quoi cette histoire bozo apprendre bato comment koswana ou bien bozo apprendre bato nini toke pa itozonga mais quand même bo memela bato ba film oyo bato il faut ba réfléchir na otu ko yebisa bino to otuna na otuna bino bande boko menanga na ba commentaire na film oyo to uti ko tala my brother ba principal baza combien nga na moni na nga na soutire na nga na bendi na nga kaka grâce na tigre ah et comme calcul mental na pesi biso calcul mental wana Poutine c'est-à-dire que non na ba film na mi tout il faut fonctionner mi tout vous devez comprendre quelque chose oh boswana bobunda botobunda makambo ya ba film soki bino boyebi keno apesi bango mbongo mais boyebi ki manike akoki ko changer na minute nini ezangi kasi bino mama bino mwasi ya noko mwasi ya mundele aki opesa ye peut-être ata $2000 abalusa bozwa komitanda bino moko na ba réflexion moko boye donc na oyeba te so na lobandeni nani ayebi te ke no manike abalukaka na minute manike aoki obaluka si réellement ke no Bellevue apesaki $400 mais mama bino abimisa mwasi ya mundele abimisa $2000 asomba manike akobaluka na minute ya tokoyoka ye mpe ndenge ya kofinga koloba akomema Bellevue likolo boyoka mutema pasi ya nini bozoyoka mutema pasi ya nini eza kasi likambo ya tarif bapesa ki manike eza $400 bino bokende bopesa ye $2000 abaluka comment est-ce que vous avez besoin kaka ya bato baya ko réfléchir na place na bino bopesa bato misala siko erreur bozo sala bozo tinda bato ebele balinga Bellevue na manque ya sagesse na bino e bo luka bato ebele bayina sila na manque ya mayele ya manque ya sagesse intelligence na bino o bo sala bo luka bato ebele bayina ye bino bokanisa te keno bobimisa Bellevue peut-être que non asombaka bato non parce que biso ba mama BBC tokoya tokosala analyse tokobalusa eloko wana booloba faire voir bato et les gens bako comprendre biso et eza deboye bobimi déjà ba faillite bokanisa te keno bokitisa Bellevue na moment oyo je vous assure et je vous informe bokobima na ba degré nyonso bokanisa te keno bokwisa Bellevue beaucoup essaient sauter ou bien beau quitter ça ou bien beau inisa jamais par contre beau inisa des plus maman bino na ba soti so bino bozo bimisa na ba raisonnement na bino na ba réflexion na bino beau quitter ça maman bino
La grande famille, vous aimez tout, vous partager. Tout solo là. Tout solo là. Parce que ngai awa, boye bibi no moko boye bi mama bébé sine na kinana na makamu nanga. Bino Belvi aya ebisi bino keno apesa ki manike $400, apesi mama na biso mususu na $1000. C'est ça likambo mbongo no? Bino mama bino za mwasi mundele pomba sen, mwasi anoko. Mais apesa manike ata $2000, manike ko baluka makasi. Bino bokanisi keno soki lelo manike bino bopesi manike lelo aye akilbité aye ko kite na akilbité na nani na kombo Belvi et ça biso ni. Ou bien biso ba mama bébé se to ko répondre manike. To ya répondre manike te. Pour te dire, tu es maniqué baluka kanaï. Est-ce que mutu quoi maniqué Poutine il faut se confier na que non zoboy fingelanga boy saelanga boy non tous a batu non la grande famille. Est-ce que na minute yo trophée au Poutine a zoaki ya meilleur scénariste ceux qui na Congo central na ceux qui na banini yango boko menanga kuna ezaki pona mafinga ezaki pona mafinga te ezaki pona mafinga te. Eza po musale monani musale monanaka trophée o ya utiko ko zwa lisusu na domaine ya cinématographique en RDC. Eza ki pona ni pona mafinga te eza pona ba film musala ezo monana. Mais il fallait pas la fin de l'année. Moi je ne cesse pas à rappeler bino. Je ne cesse pas. Pesi Poutine nani ba trophée na fin de l'année. Quelque part ba sali bilan, ba tali côté art, ba sali bilan ba non, la dame ici mérite na domaine cinématographique, elle mérite à cause ya ko remporter nani trophée. Siko ma finga, ce qui totali 2024 boya na ndenge nyonso pona ko finga bel bo sala tout ba campagne tout ya déstabilisation à la fin des comptes na décembre bozwe loko te ata trophée ya koloba ke non ya soit disant que non pomba se na lataka kitoko to moni yango te ami kimela ki avant temps mona ki déjà affiché ya trophée ya Poutine. Est-ce que Poutine doit réfléchir la grande famille? Trophée Poutine a outi kozao ya na domaine ya cinématographique. Biso to bimaka pona ko finga Belvi, to ko finga la Belvi batu. Non. To ka plus côté les mena musala na to ça va promotion. Promotion ba film pe OK otali olobité. To ça va promotion ya buzo baté. Totali film to bi a peza makam. Oh lelo ba promotion maman bébé c'est comment la combo dessert. Donc après film il faut desserrer landa. Siko trophée to samba mingi te toza likambo koloba te ke non ba pesa ki $400 ba pesa ki $1000 $1000 na o ba koya ba lobby ba zongisi peut-être sila na nzela ba zongisa sila na nzela te et lobby ata Karine Mokonzi ba fana ba kwiti boza peza ba soki ba zoba Yemoko alobi que non to komi na ba fan mi balé à bazoba sur les réseaux sociaux. Bon mon até que non boza ba tout moko vous êtes tous perdus. Toko solo la likambo trophée, toko loba likambo trophée. Trophée o ezwami o na domaine ya cinématographique. Eza trophée a koloba que non batu babimaka bayaka ko fingela nani Poutine batu. Non. Batu wana ba pointa ki Poutine pour ba pesa e ba libérer trophée wana parce que bazwaka ta kota ba film na ye. Il faut ka to ya ko refaire réfléchir bino. Bitumba nyonso bino bo bundi pona mama bino depuis janvier ti décembre. Bo déstabiliser batu, bo fingi batu, bo kena batu likolo tout à la fin des comptes décembre yango. Mais il fallait mama bino a remporter ta nanit. A remporté ta trophée moi côté. Nga kutupo nanga bino il faut bozala zala. Pona sima bino ko finga Belvi, na sima na bino ko loba n'importe quoi, na sima na bino nyonso bo ba campagne de déstabilisation, bo ça appelle Belvi pour nani publicité sans pour autant les savoir.
bokanisa te ke no ntango boobima boya koinforme bato basotiso boobimisa mpo bakiti bayina Poutine jamais mosala Poutine ezoganga bino bokoganga ganga oh sila afuti bato mpo banini sila boye boye kapashi boye bokende bokota siko na film bokende kota na SB ekomi kaka kobina koswana comment est-ce que bozolinga bato mosusu ne baya korefléchir na place na bino est-ce que Poutine na minute oyo ndenge aza wana aokoma écriture aokoma filme na cinéma aza na scénario aza et puis elle est sûre d'elle-même babiso nyonso toye mais ye moko aza nano sûre na ye moko est-ce que aza na temps ya koloba keno nafuta bato azala na bachroniqueur wana pembeni na ye azwaka bango peut-être na ignorance azaki na bango pembeni peut-être $100 zwa aokabela bango ezaki peut-être par ignorance ayebaki te ke non un jour baoki obalukela ye o babimisa tina audio na ye est-ce que ye lisusu aza lisusu ata na droit ya erreur wana ya koloba ke non sotis ya youtubeur moko boye ou encore chroniqueur moko boye a se confier na ye na ba niveau moko boye. Moi je ne pense pas que non Poutine a na ba droit ya ba erreur wana lisusu alors il faut bosilama maman na biso bozo ba ke non ba pc $1000 wana maman na pe aza moindre te sur les réseaux sociaux alobaka ye pe tango ayaka na ba vérité na ye mabe na ye po moko pe akenaka na makambo na ndenge moko boye toyebi azaka na politique mais maintenant là akomi standard toki oloba cette dame là elle n'est pas aussi moindre sur les réseaux sociaux botala kaka ye mutu wana azwaka nanu président na bino de la république atie abandi ofinga président de la république azwi mama Denise abandi kofinga siko boya siko na kombo asila matali bino kuna nde boke kosilisa ye susu ye sila uka kitoko mama obolobi na Poutine apesi $1000 ata bino moko afinga nanu président de la république Tshilombo apesaki komo afingaka mama Denise akoyela bino toza siko bino bokanisa te ke no ntango boye botangi kombo na ye botomboli sila te bokitisi lisusu po ndenge aza wana akoya kobimisa babiloko mosusu na ndenge ye kutu alingaka pe politique ya mboka pe avandisa pe makambo ya politique akoya kobimisa ba makambo mosusu bokodongola miso yango wana azoyebisa bino ke non mama bino aza mama moko boye na yebi te elle pense que non lorsque bino bozo bima na kombo na ye bozo tombola ye par contre bo bambe na c'est sans pour autant les savoir ye aokimaka mboka lokwa Mobutu aokimaka mboka lokwa Mobutu okimi mboka na yo moko kimi mbango zota esu na sima te. Je crois peut-être dans Mobutu ango pe abane peut-être pe côté de milabato na msusu. La grande famille, vous aimez vous partager. Vous aimez vous partager, vous sunga biso. Mikolo YouTube, ça kangi biso. Panzi likolo, on dirait likambo. Vous aimez vous partager, s'il vous plaît. Vous partagez avec l'émission Maman BBC parce que na lobaka na nga ba vérité. Na ka kozongisa sansa ki bo moto abatu. Boya koloba keno apesi manike $400. Olobi manike abima yesu ko pata Poutine na biso. Poutine n'a pas encore droit à ba erreur wana miki wana. Aza na droit wana te. Avanda na batu pona bolingo. Azui bango baleki, azui bango na bolingo moko sincère. Mais ayeba kite que non, ezaki va envoyer à diable. Elle n'a pas droit. Il y a ba erreur wana esusia. O chroniqueur zombo. Ngana ko ba peut-être attaque pona ko pesa ba chroniqueur wana, peut-être attaque ngamne ba okata ko pesa. Na logique, soki bino bo penser que non, apesi ba manike, apesi mama ya biso $1000 wana. Nga mama BBC na ko ba NON. Poutine a okyo sa erreur wana te. Ba tu peut-être ata Poutine a ko liesa, eza ba mundir ba wana. Ba sentir nae. Okebi pete na mama BBC. Pour votre information, to zoakate.
Pona oyebisa bino keno Poutine afutaka ba chroni mama te, afutaka ba chroniqueur te, ba na kombone na salité. Alingate. Alingate. Parce qu'elle est non, elle est fière, elle est sûre d'elle-même, elle est fière, il y a Moussalo Azosala, elle est fière, il y a écriture naïe. Pour ça, on dit que nous avons la personne de Belleville, tout le monde écriture. Si tu as la personne de Belleville, tout le monde écriture, ma fille nous a commis la biso. C'est ça. Il y a les cas des athées. Il y a les cas des athées. Babiso ba mususu to pour protéger ce qu'on écriture naïe, pour protéger sa personne. Il y a ba comprendre en côté. Oh. La grande famille, beau aimer, beau partager. Aimer, beau partager. Non, Yaya. Donc c'est Belleville qui est derrière. Mais ça m'a dit $400. Atinel Mama Congo. Mama Congo. Non, banatere. Atinel Mama Congo $1000. Voilà Belleville. $1000 atinel Mama Congo. J'ai pas l'oubli. So vous avez dit que vous êtes meilleur. Vous allez meilleur. Non, la Cameroun, vous avez primé pour combattre le chèque. Faire le chèque, nous avons primé, vous avez le chèque. Exactement. Pour ceux qui ont commencé à moi, puis plus de 1 million à film. Mais si on a 100 films. Dès que vous avez 1 million, vous avez 100 films. Si vous avez 100 films, les quoi frapper, vous avez 100 films, vous avez bêta. Comment vous avez ça, moi, on famille, on a dit ça à Belleville, parce que beaucoup de gens dans le baranaïe, au fin arrêté, na fin arrêté, na expliquera y a ça rappelle non, Yaya. Donc c'est Belleville qui est derrière. Mais ça m'a dit $400. Atinel Mama Congo, Mama Congo. Non, banatere. Atinel Mama Congo $1000. Voilà Belleville. $1000 atinel Mama Congo. J'ai pas l'oubli. Si vous avez dit que vous êtes meilleur, vous allez meilleur. Non, la Cameroun, vous avez primé pour combattre le chèque. Faire le chèque. Si vous avez combattre, est-ce que Poutine a combattu si là? Tout sur la no pembe. Poutine a combattre si là peut-être na okyo bakeno azo tumbande si la côté écriture, côté musala, ao tumbae. Ao tumbae peza ko tumba. À part wane sili ya koleka wane zate. Donc Poutine a lakisi que non yo leka na makolo nanga o leka. Mais on yo bimisa siko soki que non yo noza pomba zela siko. So bo kokangote bo komika que non Poutine azo combattre. A combattre par rapport à quoi? Ngana koloba que non a combattre na écriture na ba film. Po bitumbeza ya film. Bino bo mona place Poutine alobi que non aza la meilleure. Non, bino bo bima a bolobi que non kolata eza silauka. Mbongo silauka. Mwasi anoko silauka. Nyonso silauka. Poutine aya. Achama boko likolo. Si vous voulez être les meilleurs, alobé là déjà bino bo balukela. Non. Belleville avait le côté. Belleville avait le côté. Belleville, azé l'autre côté. Moteki Kwanga, azé l'autre côté. Azé l'autre côté. Bobo Sali, azane Moteki Kwanga. Azé l'autre côté. Moteki Kwanga qui ne kobundisa nani mwasi mundele. Aza et l'autre côté. Azé l'autre côté. Bobo Sana kama lobo bobimisa kana munoko na bino te na rappeler bino. Aza Moteki Kwanga. Moteki Kwanga kobundisa nani pomba te boba lukate. Belleville azé l'autre côté. Belleville avait l'autre côté. Ba film à Belleville zo ganga et comme kaka bolingi bo bande depuis 2024 to tika non de ba 5 ans nyonso to tika to zo ka 2024 e oyo. To zo ka 2024 e oyo. Ba sensibilisation na bino. Ba déstabilisation na bino o bo bane kolinga bo kitisa Belleville na se ezuiti. Nzamba iko confondre bino ti na 2024 ezo kangama na trophée mibale na olobaka po na décembre c'est tobi total année azo rapé tout trophée mususu minga lobi keno ya bilan keno ya lobi keno décembre to kanga to clôturer 2024 na 2 trophées déjà na maboko na décembre boyoki place Poutine abimi
atana ba trophée na yebo yo ki ata place aoloba biso nde ngai nde aoloba ne eloko te aobina na ye adoration na nzambe na ye nzambe nazongisi yo lokumu merci mpona ba trophée oyo mosala na yo nzambe merci boyokaki place abimi alobi kino nga nde pomba nga nde boye nga nde boye aowelela place obino te botika makambo wana bino bosi botomboli mama na bino place oyo nzambe atie te bosi botie bino bosi boplace bocontinue bozela omoni mama oyo booloba bapesi $1000 wana tokozwa matière kuna ya kitoko boyebi te eza na bato mosusu batushaka bango te sur les réseaux sociaux bomoni mwasi wana bomoni mama na bolobi bapesi $1000 la grande famille bokanga maloba na nga tokozwa matière epa mama na bapesi $1000 soit disant belvi apesi $1000 tokoyoka moto azofingela bino ntina président de la république kaka sila uka oyo azwi succès na YouTube ya minuit bozela bomona ne baosasa ete bozela Poutine azwi trophée na mafinga te Poutine azwi trophée na mosala na ye egangi bomona Poutine na mutu te problème autorité moko boye ou bien mutu moko boye o ayebani personne publique moko boye atanga kombo ya belvité bobima bokobima okoti na banda mabe okoti na pula mabe tokosilisa yo siko ntango booloba bokosilisa ye wana boyeba te keno bino nde bozosisa mama bino le contraire boyaki ya campagne ya déstabilisation ye malika na bino wana yaki ya campagne ya déstabilisation bomoni ndenge ebalukelaki ye bozwa ba conscience kaka te bozwa ba conscience kaka te bino bokotumbama nga na kondima keno bokotumbama na écriture à part écriture bozwa ni mafinga bozwa ni nini ya koloba keno toza likolo na bino te bino bokotumbama kaka na baécriture ya Poutine esili lelo la grande famille focus toza na filme na biso toobanda lelo bomoni bademo mike ndenge deja babandi kobima focus na filme na biso ya nini ya leçon morale ebanda lelo na leli penza ntango namoni place na batable ronde lisusu bapapa elombe totala boye c'est-à-dire makambo ejali namoni aire moko bamama balati bamama milo bamama leya bango nyonso balataki maputa ondire uniforme likambo yango eza nini na leçon morale oyo davina mpe kuna lisusu eza nini su kuna na nani na c'est qui le monsieur le consommateur oyo comme on est nani vini likambo yango eza nini parce que davina mpe namonaki ye na affiche aza te me na kati ya filme aza c'est-à-dire que non tozala ebele wana mpo na filme na biso lelo tobandi leçon morale leçon morale tobanda yango lelo baambriye biso te so tozelaka ntango mama oyo bapesi $1000 oyo boni boli bapesi $1000 akoya na baverité mosusu tokofungola monoko bokomituna bokimi karine kuna boye kotushe mpe lisusu mama oyo bokosilama la grande famille bo aimer bo partager na oloba toujours famille libota toza ebele ya ebele na minute partout dans le monde où se retrouver ceux qui wapier manifeste-toi. Poutine il faut y ba keno na monde entier famille libota iza
Bo partageaka pe ba émission na biso la grande famille. Quand ndenge bo partageaka botindela nga ba séquence botindela mama BBC tala nanu mama BBC. Bo zwaka pe ba émission mama BBC bo partageaka yango. Bo zwaka ba émission mama BBC bo partageaka. Tango na yaka kozongisa batu sans aki bo moto. Lorsque vous avez informé, Poutine a payé $400, a payé $1000. Vous assure. Alors, ça m'a maman et maman Esther MMT. Hein? Bambo te si qu'ils ont amélioré maman à Londres. Hein? Et qui n'est qu'à kuna non, non, la grande famille. Donc réfléchir. Maman biso a touché à ti dans mon konzi amboka. Déplace au Poutine au Kenya touché à qu'il ait $1000 qui au pèse pas l'obéleni. Poutine a ça Poutine a ça na terre y a sauté sur na terre parce qu'elle est sûre na musala na ye. C'est son travail qui crie musala ya Poutine ezo crier butu loko ya moi. Ya koloba te bino bobando bundana ka na écriture na ye. Bobando bundana ka na ba film na ye. Po total kana bino kitoko makasi boza na ba fenêtre. To lukela bino baba na ba fenêtre na bo vandaka. Poutine azane lo côté azana compte à rendre na mutu te kino o apesa mutu asomba mutu ya kobundela ye. Non. Na mama BBC na koboya yango makasi. Il faut ka to swana, il faut ka bo swana na ba film na ye. Bo swana na écriture na ye. Bo swana na Belle Vie télévision. Ni nezo le kanakati ya Belle Vie télévision. Boko swana kaka bongo bino. Ba film ya Poutine ezo bimisa bino bongo ezangisa bino mayele ya kozanga biloko kwa kolobela bato. La grande famille. Tosi ici film na biso ya My Brother. Ba retardataire bo silisa. Na mona ki ndeko moko bi mama bébé senga na Nathalie yango te na otala yango na ba week-end. Ba retardataire bokende. Mais déjà famille libota ba félicitations parce que My Brother e beta kitoko ba vie ezo kende kitoko. Ba vie penza kitoko makasi na My Brother. Boza na ona kota na tala. Lelo na tongo to la muki na combien parce que et que kitoko My Brother. Ba félicitations na bino. Et moko foka to félicitaka bino ce que loko moko bien eza po biso peto lo bate tango to yaka ko belela. Non. Il y a 14e épisode déjà. Où ils ont 14 et fin. Tu bêtis déjà 91. Donc il y a 114. Donc il y a un film à My Brother. 14e épisode, il y a Souka. Donc il y a déjà 91 2 jours. Donc c'est-à-dire que nous qui toquons ce premier épisode, ils en a combien? Premier épisode, ils en a 175. Deuxième 128. Troisième 110, 107, 100, 101. Bah, félicitations. Tout ça, Moussala. Franchement. Tout ça, Moussala. Bah, félicitations à Bisso Nyonso Bandeko. Famille Libota. Toujours focus. Tokei. Tokei au Matisango. Bah, sans ça, il est kaleka. Tokende. Tokei, on a plus ce temps-là. Oh, ils ont sautis. Il y a $400, $1000. Ils ont sautis. Bitoumé. Ils ont bundane la Belle Vie télévision. Ni ils ont la Belle Vie télévision. Écriture. Famille Libota, félicitations, Pesa. Toké nango kitoko. Malgré au début, tout le monde qui a vie au kanga. Et fungwa maki. Kitoko makasi la grande famille. Tobé tiango dada. Et qui n'est kitoko déjà. Alors, félicitations à nous. Moussa les autres kitoko. On a bien pour partager. Dans babiso tomi makaba dessert. C'est-à-dire après dessert, ce qu'on a. Tout ça. Ma bébé c'est na boy nanga kota la dessert. Na qui na tala kuna après tout na sisi na Belle Vie télévision na yolia. Pour ceux qui na bandit dessert awa. Ate. Vous comprendre. Alors la grande famille vraiment bah félicitations. Innocent ou coupable P13e nabiso innocent ou coupable ou coupable et ceux qui dans 13e épisode dans 107. Bah épisode mon sous non est commis na ba santé mais fin exact na 107. Bah de koto que no beta ba 90 ans les côté loin de to kende. Pourquoi pas to comme na ba 200. Hein, premier épisode les cas 200. C'est ça notre but, non? OK? OK, la grande famille. Tout ça on a été pour ma camarade $400, $1000. Ali kamuni.
orphelin baza ebele kuna okoki olesa ba orphelin te akoyelesa bato oyo ba caméléon changer couleur aoliesa ata bapapa oyo baza na ba hospice de vieillard te aya kopesa bato moko boye akopesa boye pa alobi boyeki su babalukele babandi ofinga ye bomona Poutine yango ndeni. Bref, la grande famille lelo tobanda leçon morale tozala ebele wana tobetango dada et ça bien et ça vraiment bien. Merci na bandeko nyonso bazokomela biso, merci na bino nyonso. Maman Marie ba bonjour na yo, soldat nanga Shaïda mère double ba merci, ba joyeux Noël. Maman Alphonsine ba joyeux Noël. Maman Mami motema papa biba na France ba joyeux Noël. Tonton bienvenue motema maman MG na Montréal bambote na yo. Maman Flore na Braza bambote na yo ba joyeux Noël. Maman Anto ba joyeux Noël. Maman vous êtes belé, vous êtes vraiment nombreuses. Alors voilà quoi bandeko, tokutani bo aimer bo partager émission na biso. On est là pour na Poutine, tokutani na pourquoi pour na film na biso. Voilà, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.